Bon, pona bato si banleva batika bino ta mosusu na bilongi oyo na kotya awawa oyebi elongi moko apart ba big boy talaka bie bilongi oyo ta mosusu parmi bato banleva yo bilongi moko eza na kati awa bato natie bafoto awa ezali arzar te me bali bato oyo bazali baconnaissance ya big boy kidnapper donc miso bakozala na bango bakidnapper te miso bakozala baparticipa ata mbala moko neti reda participa apart koparticipe ya reda mbala moko na 2019 me reda ayebi ke bango bakinapaka bato tina 2023 ndenge moko bato nazotya awawa bakozala bango mpe babakinape to baza na bango te to bakende ata mbala moko bandeko eza nécessaire natya yango semaine eleki bomoni bato baleve 8 personnes na mwana moke ya 2 ans soki 3 ans na jeune homme akufi oyo bamoni ye baboma ye babwaka ye jeune homme mwana moko kitoko aza na vie molai mwana mayele mpe bomoni aza mpe boga na pembe na ye babomi ye babwaki donc kidnapping epema te koinforme nde moto epema koyebisaka bato nde epema na kocomprendre polise na bino aza na bamwaye te na kocomprendre bajournaliste na bino baza kaka na wana te affaire mpo balobela mpe makambo nyonso bakidnape ndeko no ntango mosusu ofuta mbongo yo moto bakidnape ndeko okeloba susu kuna ofuti mbongo donc nazokomprendre bino me bilongi oyo ekoko ede bino bote bapapa bamama bandeko bote barando na barandonete bote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te bote bajeune garçon na bajeune fille bote bana mike na babebe bote basainte anuarite sainte thérèse sainte ingrid kabongo bandeko na likambo ya kidnapping oyo ekokontinue ebandomata kaka makasi epuis bosenga teke baautorité batalela bino makambo mpo baautorité bakotinda la polise bachef ko bamikonzi baministre badepute balobela bino likambo oyo sikoyo la polise ye moko azolela nzala nani bafuti bango te bapolisi baza sur le terrain bozo comprendre baoyo kutu batravaka na ip crime bango bakoprefere koto te bakoprefere basala mosala na bango bien me soki mbongo eza ya malonga te donc likambo eleki bamoni sisi bango orie bakanga sisi bango soki aza na mbongo ebele bakoprefere bazwa mbongo bapese conseil kozongela susu te babikisi ye
napesa bino neti exemple likambo eleki ya sikoya na 10e mois ndeko mwasi ya journaliste babomaki d'après bino ndenge baportaki plainte balobi akendaki feti pa camarade na ye camarade pa confirme kazalaki awa tozalaki mpe na feti discussion moko ebimaki awa ye na ba 2 heures du matin soki ba 1 heure ake na ye ale na ntongo na 4 heures du matin ba 5 heures bato bakendeke mosala bamoni ye akufa bomoni ta moke de police oyo ya kine aza deja na basuspect bato ya soko bamonaki ye sikoyo pourkui resultat ezopesama te ti sikoyo polisi akendaki te akei o piste eza bongo atanga naza neti bango atanga naza na esika na bango nakokende na mbongo essence na nga moko mpo nayebi na korekipera ngo ntango na kointerroge bato to baki na fete bato wana bakosimba eloko mpo na boma makambo bakoloba toyebi rien akendaki na ye nsima mwa eloko oyo boma makambo toboye ya monene donc ndeko ya mwasi wana soki ankete ekei te soki ti sikoyo boyebi te nani abomi ye bozoganga kaka insécurité ekomi na mboka bakonzi ya mboka botalela biso makambo me bapolisi si bazwaki mbongo bakosa otema te mpo so balobi basala ankete ndenge esengelaka ekute mbongo sikoyo bakotalaki moto yango sa kofi na ye tobebisaka mbongo mpo na bankete mpo ekosenga monte ebele donc polise deja ezalaka na budget te apart kozala na budget te polise na bino bazwa yango valeur te na baka bongo bazwa yango valeur na baka mosusu ndeka naloba koreprime bino bosala mobulu te kokabola babitumba oyo bosali na bazandu bobundaka te babiloko wana bango baa nango spécialiste mpo wana ekokute mbongo te ekokute budget ya polise te nakokende kokanga mutu moko aza na mbongo bomonaka nde bakangaka bachroniqueuse no soko fingi oyo aza na succès no oyo mbongo eyaka na poto bacode so code eyaka te eloko te okoganga ndenge olingi bakoya kozwa yo te mpo kuna mpe na prison baza mpe na posa bato malunga bakota no moto akoya te na quelque chose oyo bato bakolanda ye yango wana bandeko eza bien boganga baautorité bakonzi botala biso me bakosala eloko te désolé nayebisa bino eza bongo yango natie bafoto nazokontribue na bino nalobi teke bato babakinaper soki omoni mpe kalinga kokana na motu moko akinapa yo bokende mpe lumbelumbe te linga ozala sire nsima nango oyebisi la polise mpo makambo yango seleka soki esalami mbala moko botie epine me lokola makambo yango elekaki mpo ntango mosusu mpo kokosala erere okanisi elongi yango me yango te ale botie bato pine me sikoyo soki omoni elongi yango oyebi yango oza sire bango baleva yo okende na la polise bakangi ye ata bakotika ye me
kuna kokoyeba deja ke oui aza motu moko si bakanga ye mpe ayibaka aparticipa na likambo moko boye ocomprendre ntango kozwa information oinforme bato bakomi ekenge na moto yango ate jue pa ya makasi te me pa wana ekozue ezokonte mpo bandeko na likambo ya kidnapping oyo ekokontinue makasi surtout na bato ya kisi bakoma osenga bato basacrifice ya moto balekisa ye te moto mpenza mobimba bobomi ye donc wana so ekokonte na kidnapping tala na Nigeria semaine elekaka te chaque jour bazoboma bato mpona basacrifice chaque jour ekomi na mode na kala ezalaki baza koboma bandundu lelo ekomi motu nyonso ezosenga kaka te babomela na Nigeria akokoya mpe na Congo batekeli ye motu moko banigeria baa na Congo te alors bakongole bango basala yango te basalaka no nani asalaki yango no fashion copine na ye moko akataki ye mpe tolo na se na ye ndenge kaka esalami na banigeria do bandeko eza somo oyo kaka tozolobela ya capitale oyo ezosalama na baprovince na Lubumbashi sango ndambo nani akolobela yango meme nga soki nayoki yango na moninga ya réseaux sociaux natali mpe bafoto na réseaux sociaux na TikTok nayoki yango te na televizio na bino na RTN 7 na batelevizio wana nayoki kuna te do ba information ebele na bapreuve toyoka yango na bato ya réseaux sociaux oyo mpe balobaka makambo moko fiable batie mpe image so mpe moto amonani balakisi ye neti ngai natalaka mingi tonton oyo apesaka bani komoni mpe tonton soki nini ndeko mwasi moko abungaki kaka na septembre amonani na 10e mois balakisi biso mpe ke yeyo abungaki bakinapaki ye baliberaki ye tomoni ye na 10e mois ndeko mobali oyo mpe akufi ye bakinapaki ye kala te semaine wana kuna elekaki semaine oyo ntango bakinape 7 personnes na ye esali 8 ye sikoyo babwaki akufa sikoyo 7 oyo etikali ezaka ya semaine oyo eleki lelo toali mardi bato bazomona bango te baplainte na la police c'est bien fo koportaka plainte me fo bosalaka eloko bino moko surtout prévention bomibatela yango nga soki natie bilongi oyo baza na boloko te baya libanda bato baya na boloko eyali big boy fashion bato kaka boyebi me misusu oyo baza libanda baza na bango badanseuse bacameraman baphotographe bacamarade ya big boy do bakokozala mpe bainnocent tout d'abord lokwa baza kize te ba bainnocent me nga so natie bilongi na bango nabengi bango mpe bakinaper te kaka nde mpo bafréquentaka big boy bino mo bolobaka dis-moi qui tu fréquentes bongo te dis-moi qui tu fréquentes je te dirai qui tu es yebisanga soko ozalaka na nani nakoloba no soko oza nani siko bango bazalaka na big boy big boy kote misiki esimbaka nango te
côté kidnapping na kimuyibi somo akangama plus de 10 fois abima na grâce présidentielle au coup de président yebi yango te bato cabinet président bayebi yango te kaka juge o abimisaki ye moko mutayebi yango do bandeko nalobi te bosala bato mabe te botala kaka so bakidnapa yo un jour Claude Olangi bisika ozali ata oza na poto yo mpe bakidnapa yo 2 fois kutu tala soki bilongi oyo oyebi ata moko ata bana basi tala ata participa mbala moko eya nécessaire tala mpe yo mpe lipasa ya Ariashu tala mpe bilongi oyo soki moko sakidnapa yo to azala akitaki na nzela tala kaka yo mpe Fifi Siwa bakidnapa yo tala bilongi oyo tala kaka ta mosoko oreconnaitre bino mpe baobotikali tala bilongi oyo botala ta mosoko koyeba moko ezaka kocontribua na makambo etali kidnapping ga Papa Robo na sokisi awa ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Talon la Zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Talon la Zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Talon la Zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss.